Dignon c'est clé bo babi si tes ara mort otala po lelo bo so madia ba vix na bino ba nini bo tcha parce que émission lelo les dégâts. Je dis là déjà je dis encore merci à mon boss babi boss azaka mort par otikala mort ozaka mort babi boss de la nation respect na mon papa sans oublier mon caméraman chéri privé babi azaka mort Marcus lelo la ti donita la ti pantalon donc moi écoute na annoncé bino ba invité c'était parce que toi quand déjà la scène rien à dire. Je dis un grand merci Babika garçon Silim grand merci donc fait bon Moussala Moussala qui est bien angolais Zambé et qui est normal donc ça va quoi ça va hein ouais. na moi ça va parce que bah temps bah space ça va déjà ah ce que temps parce que temps au tio auto temps penalty pour battre belé oh de faire tirer choko ce que d'être mettre sur tout est fara yo sur le ban selon yo micro eza yanga papa la plateau de question ne moi so tentinanga mundele to choko na bité le mto yeba poser micro nanga plateau nanga aiza kunati aiza ngande sozu mundele na choko sangisa pesa nini pesa obini pesa nini poso VIP Baby singa olongwe Buyon TV est-ce que ya solo est-ce que ya lukuta est-ce que ndeni toyo olongwe bolongwe toza obozate na longwe ah bon oui ça va de fin boule mata dit na longwe biwanti sangwe on a longwe musika kuna on a etia bon na habité qui na barado toto ya ngome belé hein mais bon tous en nous et tout côté d'émission boye ba vérité ce qui doit faire na longwe to na zaka ça va na zongela o papa boni ah bien maman si on musala ndeni musala zo kanina on penza bien ngoya nzambe mais moi ba difficulté moi na kuta na on a vie pena uto kuta na onka na moi oh ya mtu sali ke la mtu na mona na te neti difficulté nini bakuto kabila ngai Mercedes bakabela ngai Mercedes na boy na bitena uza Mercedes otepo na moni ngoza 190 basu ba pesi nga ketch obi ketch wana na sokoli na tandi na singa bayibi balase bayibi nga balase donc yango wana ringo wana pe na famille tout ça sur na problème petit frère abela ki liboma tumemie na telema esimbite lobi tukendaki na ina vanda esimbite le nde na jabo na tiki bango na ngombama donc azozo a traitement ni aso kende mke ah kende wapi abake na ngombama siko o mizingi bwenini o mizingi na ebite soka Marcus Lukela e drami finika parce que o mizingi te o moye tsika we razali lubesa ko lo bakutu te ya suka kana kata fumbre etili o etikali we la lobina ezaka nde bon bonte ezaka bonte OK na zongela yo dofe bagnya so hotel na clip ba la pusa ba seka po nezoka ngama kuna vai nazoko kana te présence na seka non ba seka non to yo kayo depuis nous allons no sekate no sekite dingo zana vo alake na sekite alors seka nde ba bon teto sekisai toki so te kitoro to zaba mbali te ba nye pas dire maman toi que tu la question maman là c'est yo va dire et donc c'est quand même mungu c'est qui ça viens là de la nation Chavix Pembe bon on a invité ça au bimande bato basaka ba film au moins bazi tentemo bati ya munene bazi mtu bati bazi mwati bati na katikati ali bati yango na TV na bango dauphin na laga ba oseka ko seka batize ka ya biso obina na dominer yanga yo kana un exemple neno sekelenge bebe bon tu que prends tout
Ah, Oh, c'est moi c'est. nazo tourner te ah, tika ko. Siko musho oh yo simela ngopwani ba kiss no bendeni. Oui oui. Kiss nanga ko? Zigida. Zigida de suni. Ngana yeb. Avec quoi il a Zigida? Couleur noire, couleur blanche. Noir, na mutu mwini. Mindele, donza masala des races, les blancs et les noirs. Ah. Voilà. Siko yango nazo tambola nango mibale boy. Nazalaka tantôt plutôt so bien les blancs, so bien mutu mwini donc tantôt plutôt donc système ya couleur noire na blanc et bigane ngezala. Ouais. Siko dofe ba singo bina makasi na ebite soki obina nini? Ko bina makasi oui, dauphin naza danseur. Mais na bina souté oyo nzambe don oyo nzambe apesa kati nanga ekita pa ba petit nanga tous on na sima oyo. Dauphin c'est un encadreur de jeunes premièrement dans le bango maintes fois, n'encadra ba jeunes jusqu'à aujourd'hui. Toi batu moi toi lelo toi batu oyo na pire boule te les ko longola pe mo comme na chômage. Oui, les temps sont durs, les pays va mal. Vous comprenez? Mais kozo ba jeune oyo baboy na bango ko yiba, baboy na bango kuluna, baboy na bango ko sala mabe. Baboy na bango ko sa buzoba baye bandimi don onza matsa kati na bango babimisa yango. Ça veut dire do fait ba benga na ba show, OK ba fête ba mariage na pesa penso comme na bango. Est-ce que na ko pena ba danser nanga? Ah ba danser oui, ça la bien. Moi ce que to babini place bona bomote ça la bien. Ah combien? Tu le savais prendre na bango, ba kipe ba bini ba petit ba super moi choquer na bango nezala kana. Là sont des danseurs professionnels au bengaka au capi danse. Ba danseurs professionnels, des jeunes au naza ko encadrer au matin, midi, soir, bazo bunda nanga, bazo finir ma pe pona do faire ça la kabieta to ko la ye. Ya Yesu. Parce que le Christ a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez haïs à cause de mon nom. Et donc on est pour bogar nanga, ah ba bogar do fait. Ba ça do fait. Balaka boy, balaka ba pédé, balaka bona ba finga maka trop. Tokoma est-ce que ba futa maka? On est dans tout le bâté. Non, tu vois, la réponse c'est quoi? Na détecteur, na mbenga mo détecteur de talent. Na détecteur ba taler kati na bango. Ba répétition, ça va répéter comme lundi, mercredi, vendredi. Mais les mettez 7e rue hôpital Bondeko, hein bandeko nga ba ko ta répétition avec ça bon battant. 7e rue hôpital Bondeko, mon hôpital Bondeko tuni avenue Jupiter, avenue Ekenanzela morgue. Botuni kaka bureau à Dauphin, bon là Sabino. Boye on a petit lundi, mercredi, vendredi ba répéter ba dans ça professionnel. On est ba répéter ka bongo bureau mobimba au Capi production bazali au bakina pe ko ba marché. Pourquoi va marcher, et puis nous avons toujours il y a des grandes entreprises mon ataba combo pour na qui sponsoring ba petit ba bêta ba presque ba salle de fête presque tout ba bêta ba grande salle presque tout et puis ba travailler na ba sponsor presque tout et puis ba continuer pour travailler kaka donc quand sponsor mon année marché ba je me choquer na bomba na poche so ça juste au collège ou bien boza miss fille garçon bien ozuka mibali po boke na comment ça. Il y a une réponse. Répondre na to banga nini? Ça mixte. Mais moi ça sera moko bien ningani. Lelo ba oni aujourd'hui. L'autre mercredi. Ba c'est pas comme lundi, vendredi. Mercredi oyebi kaka, faut être campion à parler. Osala musala neza zaka donc to kana ba parents na bango neza zalaka. Mais ba chérie baza ba vrai chérie, ba vrai jo, ba bébé nango ba binaka ba dauphine, ba binaka kitoko donc baza pena awa. So teli clip lelo ya fait Richard des Poules. Les padres o wasala ko gafa kitoko na era ka bano mona ka bano bana simao bango. So ke na internet beta kaka polémique te. Beta elokoyo, hein elokoyo. Elokoyo ya masa moko negesi. Negesi, hein nega si. Elokoyo petit babina na kati soko d'internet babina na kati donc bana babeta ba clip presque belé quoi de fin est-ce que c'est bon na yo moko na banana yo ya mibali ya basité bozaka ba PD ou bendeni bon parce que tamboli ba singa ah OK pas de faire comment déjà PD donc et puis tes question sans polémique en tout cas question ya kana ba émission tourne sur 10 000 émissions nous ça 9 000 émissions d'internet to répondre toujours. D'abord, faire une chose pour éclaircir ce qu'on émission na yo. Un PD, un homosexuel, un gay, un bisexuel, un nini, bah différence wana. So tu sais ce qu'on fait la catégorie nini parce que moi je suis père. Na papa est Sidney Boula Matadi, l'héritier du trône. Vous comprenez? Ce que tant on a bota mwana wana est-ce que Angelo utakili kolo akiteli mama na ye abisa que non mobali na mama nengo za wana ko mwana mulimo santu akoyana ki mulimo mais ko mwana dauphin to bota ki ndenge nini na ebiti mais ta
mais tantôt aux autres jouer deux rôles là côté mususu oza papa côté mususu oza PD tantôt on a deux rôles. Non, écoute. Moi ni congolais excusez-moi là-bas, ba congolais to la complexe auto za nango. Aujourd'hui de faire na imiter Michael Jackson. Hein? De faire na imiter ka arabe. Hein? De faire na imiter ka Kabila, na imiter ka Chichi, na imiter Mobutu, na imiter Vital Kamerhe. Un acteur, moi je suis un acteur imitateur. Quand tu imites tout ça, essaye le côté. Mais un dauphin, un dauphine, Olia, c'est un problème. Or, on a retourné. Tu sais, acteur, ça imiter, mais ce acteur a imité, moi si, c'est que problème. Alors, toi, nande, au balobabongo, bamita la bibango. En plus, tu vas changer pour moi, le balsouke, oh, le PD, balsouté. Comme ça, batalika. Madex. C'est un au combo. Hein? Amona pas si mon abatou. Et puis j'ai compris une chose, na kini, hein? Pose à la no yaya, faut la vilain. Vous comprenez? Pose à la yaya, faut la vilain. Quand tu es beau, tu es propre, on va t'en donner bien na quartier, t'as pili. Donc, faut moi tout sous boga, on a propre sur la société. Mais babi yo pe ki boga ngwe loki oli ko benda bende ben yango na pe batoka na nani ni moko ya ba PD so benda ben yo so expliquer bien moni sai ma finga mo pau yewana comprendre et so bela dit phénomène Nyama Videlo Charlie Nongi Sulutane Papa Chéri ce qu'on de fait Matadi pas Popi JDT Moulopoué Boss Kamar yes I check yo mais on a moni mali les siligate te matin on a tié boeton pela le visite de tomulo nga sikona kwa bill na ko santa sikona na sa baga na tende po talaka nga siko bill yoko Jusqu'au tuna bakatanga na répondre na kini alimentaire pose au capitaine ya mbengi Bill Clinton ça veut dire capitaine ye wana siko nasalela ompenjemba mama yemeka toyoka te papa lobi nasalela ompenjemba ata yebele ya bajali bakutelemela pona za capitaine ya dafa ya pesa nga bonsara yo natina pona sekisaka mboka dafazali maître nga na za capitaine ya ba comédien nga inako banga nani yango lisusu awa na Congo dafazali de nzamba ba chéri winde ne lobi ese na lobi nzamba pede yo bien dafazali de nzamba ba chéri ngande mokita na ladi esobe sai na kobanga yebisaka Videlo ngana sekisaka mboka na sekisa tro nazana petit ewu Monisco na mukile bate batu ba mona biso lelo changer to na ko appelle complexe te pour fingra de fin boé elle va mona biso to ko kindumba to ko bimaka bana oyo on peut pas aussi le faire parce que quand on le fera serait les premières personnes à venir encore qui a critiquer kona ye ala ka boye nani ngani ce qu'on a battu tout ça c'est finalement nini to ba robot tout ça c'est finalement nini asala na puranti bala robot batisko courir yesko za beto salo lango ojusko robot ko ba branché courir tempo na njoto yesko courir déborder les clients mnoko yesko koto na njoto oyebi ko tali boso olenga nakiboso dati police amel ema poza ma na lobi ala kola nazaki nako sate tozaki na petit na oyo na Olivier tozo tambola nde tokendaka tokoma nzela papa mo azutuba akende siko tala bokiloko azutuba abandu tuba pa tanga tsutuba na plaza ka tirati na ye akangte akena motina ndaka babokiloko akakota tika babokila baabo mapuku na bango ye abatika na bomela bino puku abandi azo abeti puku nzete koto abeti puku siko puku tanga kimi na kiti amoni li dutuma polele koto puku alibi oh pesi na ko kota ne batama yango wana puku asote mbamo njo pro aw yesiko aluki puku amoni puku te albi puku ngakimi tanga ringa kene bo final bine bof iterete de funga makanga tanga do kanga terete siko akanga mkila puku siko puku na kata ayo ka douleur puku tanga ningani ayoki na kata ya bupapa puku alobi oh mais tuzami bale ndenge ni kanga na zuka pati puku alobi pona yeba ke oh ya za pembe ya ngapa za mninga puku ifo na soye nanu na yeba ndenga ulela mama te wana ba msutu batu ba ifa ngabua Capo
Molibana. Hein? Voilà, donc yango. Et puis les bazar retenu le festival Toseka. Donc dans la BC Batou déjà, hein, vient à Dos Ndombasi, c'était ça yango yo. Alors et ça une fierté aujourd'hui le Batou Boya na festival Toseka. La plupart en tout cas sur 100%, on atteint 80-70% au bateau ici en Penezali, bana de faible matadi. De bana on a B1 show, bango mbagozalana, papa Lague, ba trio Toseka. Donc papa Lidame Bozalana, Badola Star, Bazali, Messi, Bazali, et Colonel Libaku, Bazali, Tintin Mbinzo, Bazali, donc Talakaka Baza. Et puis Babé on affrontement. Hein? Babé on affrontement. La DSOB a s'affronter na phénomène. Et nana nina saï. Bah ouais là ce qui titre na pire boule. Vie de loin nam nani pakaloï. Bah la bilo parce ndenge moko affrontement. Nana utapana panani. Maman Mousseka na makalunga. Bongo maman Mousseka na makalunga. Bango affrontement. Donc ba tentena mbinzo ba ko s'affronter pena ba ekona ba libako. Toseka. Dauphin okainga W show et utapi. B1 show. B1 show. B1 show is la bonne. Batikela kayo. Bon, il y a batikela ngati. Ce qu'on rappelle toujours, et on côté qu'on rappelle la mission tout dans l'internet on rappelle kaka. Na banda TV, maman papa bandeko. De faible matin j'ai commencé la télévision na RTNC. Caméraman, na tangi RTNC maison mère. J'étais caméraman technicien là-bas et mon père régisseur. En 2004. Alors que pour ça, on a un écran. 2006, on a eu la télévision. Alors, avant ce 2004, on a 97, on a une démarche. Il y a Luka et ce qu'on a bima. Donc, de 97, calculé, de 97, 2004, on a eu accès. Au tata moi c'est na biso sala na RTNC tant ba olo ba nouvelle recrue maman Wivine Maboti na pesi mbote vraiment belé pas ici kazali a Zubana a Tibiso ba pesi so moi ouverture on commence à appeler na RTNC 2006 na Global Télévision si on a rappelé Okozali Kofi Mamicho Bobo Sani lelo Tomé Géry Lingala Bobo Sani les rois lui à Lingala Bobo Sani Timo yakotala tu suis frère Musuni on nani alko shege Tomé Maye on a imité Timona pour mon lingala. Bazalaka? Est-ce que Bango Bazalaka? Pour que la botte la passe à Moninga? Tu comptes Jean-Pierre Bemba? Bon Bazalaka? Pour que tu bandes bon Bazalaka? Balakate? 2006, tu bandes Global Télévision, Papa Planète Télévision. Directeur des programmes, il y a Papier Konzo, les boss Migler, Aebi. Papier Konzo, directeur des programmes, la Planète Télévision. Tant que comment ça se succès c'est une planète dans PRTV tout là qui wana baba jeune Kanza Anita Mutombo baba tout là qui belé type les loyo au l'équipe Planète Télévision Molière dans les cap papa Léon et Malemba na Kenda TVS1 Forema Mboya Dema papa na Adolphe Muzitu Mfumuti Mbote Gaspard Love baby do faible matin na TVS1 Kin 24 comprendre Kin 24 papa na André Kimbuta merci beaucoup Trésor Kimbuta na chaîne wana Tilelo B1 Télévision. On a la B1 Télévision, B1 Show, et ça émission Dauphin T. Et ça y a chaîne parce que comme on a B1 Show. Le temps on a B1, non mais comme B1 Show T, nous sommes sous 100% blague. On a eu bornanga penali 100% blague. Auto ça va filmer, va faire malingala, de faire imiter chéri, va Dauphine Olia, de imiter ba Fali, va faire malingala. Donc voilà, idéologie de façon côté bobe tata internet, 100% blague au monde de faire matadi. Alors voilà. Maman ya mluba à côté restaurant avec ensemble l'église catholique mais maman mluba ke restaurant je parce que maman mluba ndenge bazaka kiti si voye tatu maman oyo bula michini bali bine pondo madeso butila ngaya 500 batili oyo nini fumba butaya 800 bati oyo nini pondo madeso butaya 400 oyo nini pondo matamba butela ngaya 800 mere ska dama onyosa esali sko sauce na ngomona libumu otoko yeba kongo na ngote mais à quoi tout ce que l'église catholique avant dit que sika moko na papa mo mungala siko mer tango apesa alléluia libumu ne pesa sko condition yo ndo zabongo siko mekika buje elo ma besa la l'église mais siko ayoki ka sanga lubi bandeko babolingo mokonza sala na bino mer tango ringa buje ebi pipe mutuka siko ya nzota mutu toyo ka ping papa mungala zaki wana ayoka mo siko ndesone abakso
mboko yo tukubonga te mboko yo tina kati ya mutu ya kati grise mboko yo mboki baby na yebiso yo moto akosala yoko soki tokangi atala batu kuna bakoma kutambola na bandako mabata na baposi bakoma kusala boy sango tanga yo kubwaka ya makasi bande kuba bolingo mukunza sala na bino mama wana liswali nga telema na makasi tango atelemi ya makasi eza susu pimpi oyo ya mutu ka voiture te comme ya remorque batu bayuka kaka pon papa wana mungala akangie mamu eza yo moto sala eloko wana okobeta kwa masuwa po na yoki yo mamu lelo yo nanga tokosila sango nenga bana bona deba sango atalaka likolo boye ayoki siko sola oui des frères et bimisko bando yesika batsango bater sango penda déclarer ma servant boyana sa moi ça les choses sur njota moto te et comme sur dali papa wana mungala lingaki abima bengi sango yo lobino bolobaka basanja komba soki moninga beti yo mbata awo otika ya beta lisusu pesa mama moluba nzela te abakisi ya suka panza yo zoro Zoga ça va jeter le musala. Alage ba jeter le musala. Ba jeter le musala. Enfin, votre mot de la fin en tout cas. Votre mot de la fin, nous sommes congolais, nous sommes la RDC, la République démocratique du Congo. Priez sur la canne, tout va bien, tout va à l'aise parce que Takambo Kanabiso, comme j'ai toujours dit, bourré des talents. Bato bana batana basé bien Katambo Kanabiso. Bakonzambo Kabo Sangana Boyo Kana. Toi na posaka Congo ne walobaka. Tout lia bien, tout à l'aise, ba misali zala, ba parents Nabiso va se retrouver, ba kulune si là, insécurité si là, mamose belé belé tout c'est tout circule à l'aise et puis commandier. Congolais, tout, excusez-moi les termes, non, la vérité, Congolais, tout comme mendiant, ça nous fait très mal. Congolais, tout, pour ne pas passer les qui. Toujours liaté, donc en tout cas, Konzamboka, s'il vous plaît. Parce que le tout ça à l'aise, c'est vrai, moi quand même, ça m'a pas mal, tout ça, quelque chose dans la Katamboka Nabiso. Mais t'as lié, ma fan, t'as bien chaud, t'as la guerre, t'as les bâtons, t'as les t'as sobé, ah, c'est qui, ça les paie moi bien. La répétition awa ba plein bafani pe ba bango ne baso bina pour ba shooter ba cascadeur ba breaker ba b-boy ba danseur ba loquette ça donc un mystique signal la bango quoi contrat ou bezaka ba travailler ba contrat ezali ba contrat ezali laissez-moi ba contrat ezali dans ba kataka so mutu cher des problèmes avec non alors de femme le matin de fin vraiment donc na sala clip langa na posa ba petona vraiment ba ko bina non na ndemo ngamo le padre na sala alors donc faire pena bengaki ba petit bazwa. Vous comprenez? Ça bon. Et puis on a lancé appel. Musiciens tout. Pour moi, comme on a dit, pays a fallu pour tu vois c'est comme ça. Quand ils dansent, après danser il faut, moi danser on peut importer bazalaka. Danser importer bango bazali au capi danse. Blumata tozali awa, koseka, tozali. Fête de mariage, collation, baptême bonabo. On a pensé ba comédien, on a pensé ba danseur, tozali. J'espère que ba numéro ba numéro mère. Bon ben numéro na kaya obenga pe biso pour le paiement commission na la bongo te ya bongo e kasi pour le commission na pe a dauphin na marché 10% na pe donc voilà bobengi biso to yaka pour ba clip c'est ba musicien pour ba clip ba petit donc loquet tout boulot ezali j'espère que prochaine émission cela est spécial na bongo ba bina moko non y a en plein tournage hein des tourner bon non voilà ningala sala kaka ça merci c'était merci beaucoup ba fan na Dauphin Blumata de bolinga Dauphin Blumata de continuer à soutenir Dauphin tozali toujours moi maki mukie. Moi qui me connais, moi bien je tente tout les quitter. Il faut le bande moi benda beauté trop là on sala ke boya vanda. Donc maman, et combien de beauté le son peu âge nanga bato ondimati. Balbaka qui s'assemble, se ressemble. Ko fona ba petit nanga fraîcheur, ko fona ba petit nanga âge nonine, est-ce âge ni na yeba te de faire ngana yo te na yebati. Non ba Dauphin Blumata dit je suis né le 10 avril 1979. Denaza on a 38 ans. Dans 2 ans, j'aurai 40 ans. Mais t'as la face. Pas Poppy. Raté. Young forever. Reprendre. Jeune pour toujours. J'ai 38 ans. J'ai 38 ans d'âge. Ton papa nanga, ton maman nanga. Le 10 avril 1979. Mon grand frère Emery au RTNC. Ma grande sœur l'aînée au RTNC2, Josette Kaya Boulamatadi. Tas collègue na simo, ozi toti, ozi ba givani, ozi ba dedel. Tabinga mbamba siminga mbali. Ce qu'on a ce kaka tema ke, ngana phénomène hein. Obengaka young forever, ça veut dire jeune pour toujours. Ngana sala muto moni babo, to moni nani
l'homme le plus court du monde. Oh, l'homme le plus gros du monde. Les vieux les plus jeunes du monde. Président. Président. Vous êtes 38 ans. Alors, message na repesa na ba fanatique na biso. Bato to balinga biwani show, bato to balinga papa lage balinga ka Dauphin Boula Matadi. Tant to lobi biwani show, c'est que nazanga morote, nazomona nzete na biso betape. Donc c'est que Tintin Binzo, esika baza, ba Dollar Star bango nyonso tout. Bo pesa biso kwa confiance musaleza tozo démontrer binora musala oyo biso nzamba pesa biso bino bolingaka. En plus bo tchaka ba artiste maboko, bo edaka ba artiste bo zela rateka so ba artiste ba kofinde boye bo tche ba fleur bien. Pour nga pena mutaya tshi na faire ya bien mkola lita na liwana nga na yebisa e papa zonga nango. Alors pour la vitesse nga na moni presa ke na ba contrat kete apesi contrat kete ngatsko na ya na contrat yo pesa yo te ya pesa muto ringa bi mama ana bana putu bata telema jo papa na bik ukomi prise 243 ubandi 89 52 62 688 na banderi 89 52 62 688 sikona koti sikrive na bwaka tiko bato tata ndai maboko banki mbote na o Mamadou Ariso Habibi Chamala Panajir Yari Ginwani Mboti salam Gouverneur Ambora na biso André Mbuta umela na ngonde amatsikonde na bwaka bato ya Dauphin Boula Matadi Sekem Donc comme la souka émission je suis Moufoula, l'honorable Telatela, je suis Moufoula. JC de Jésus Mboma depuis Mikili. Balobi les fournisseurs matériels de Dauphin Boula Matadi. JC de Jésus Mboma depuis Mikili. Boupal Mutombo, yayo yango esiko zali. Donc papa nanga Jean de Dieu, général Oleko. Balobi muto Simbi ville province à Kinshasa. Mon père à moi, ma père n'a pas idéologie au conseil chaque fois ma pinga mes conseils petit salam chaboy kenako boy félicitations ça boy le général Silvano Kitenge Kasongo. Merci mon général. Conseil toujours papa n'a pas botanga. Papa Betos Boula Matadi, maman Yvette Nsonankanga. On a maman dans la mère des mères, Maman Yvette. Papa Betos. Et puis là c'était noko nanga. Y'a noko. Oh mais Dauphin ngana Betos c'est qui? Amemanga, oui, Amemanga. Asnera Minerval, na Aigle Royal. Gondolai, Noko Papa Ilo Pablo. Gondolai. Merci. Merci na batunya sur hôtel Abiso Babi si tezaka moro parce que makamba boezaka na kleboa. Merci na Dauphin na like ne ba permettre que notre seule émission. Un grand merci na mon boss de la nation et merci na garçon Silim Herman et merci na Marcus. Dauphin toi t'es les matité. Master. Mettez-vous assis, hein? Bah, mon papa, il a bien la beauté, le roi Sony bon. Moi, il a pas sur la bien, non, c'est balai. Bon, il y a confusion âge. Vous me savez, âge, non, bon, petite bilan, na lobby, pour non, bon, la lobby, confusion. Alors, comment respect, na pire boule. Tant que vous avez 38 ans, nous avons un hôtel. La tique, nos micros, on bosse là. Oh là là, Boeni, en plein émission, là. Oh, maman, yo, moi, tu comme 22 heures. Faites ça, non, Kenao. Kenao. Émission, Alors, fiston Saïsaï, Michon face B, tu es un bio, qu'est-ce que tu dis na bateau ballon na biso na Cléboa, Saïsaï? On m'en est de fin. Tant que la mission Cléboa, qu'on s'arrête à tête des émissions. On va bouillir une mission, surtout quand on a catch. C'est comme on t'a catch. On m'en avait des bosseurs, là, monsieur sauvé. Mais sur catch, on va sur la kitchi, on va sur la toucher. Alors, Bidi Bidi, tu sais pas les trucs Cléboa, le bini pas Bidi Bidi. Ouais, choran le barin, avant le bateau Kabola, le barin na benga bebeta, choran benga bebe, ah, kato kuza mabanga. Alors, aussi si les bisous la biso, pendant vidéo biso surtout, babi papa la biso mo konza vie, professeur Kinshasa André Mutango Olobinini. Naoba